Des pères et des mères vont voter Loana. Je suis sûr. Parce que Loana, si on dit Congolais, on va agiter à propos de Loana. Soit dans un étranger, soit aller à un bon étranger. Donc Daniel, ça fait d'après ses positions. Mais bon, on a rien à banane. On a rien à Congolais. C'était un Congo, non? Daniel, est-ce qu'un Congo peut tenir tes discours? Avec que Yesu va écouter mon ancien rôle local. Mon ancien rôle local, Daniel. Ne mon ancien ne Congo naïe. Bilo Daniel Saf à lobby. À coquin Kologa Daniel Saf. Parce que c'est pour la toute première fois. Un Congo. À Zobo Manjo, toi, t'es que là. Moutoumou Boy Congo, Abiba Congo, les bons fans de Nien. Bon, qui va nous faire des pères et des mères. Ah, non, yo, comme ce qu'on a dit. Ouais, bon, on va étranger, n'est là, monsieur. On va m'embarrer au sacanate. Moi, je vais Olivier Kamita, tu me fais sur dans tout mon livre. Là, Olivier Kamita, tu es pour le Banabiso. Est-ce que Olivier Kamita peut se permettre de parler dans ces pays? Olivier Kamita, tu as été président de l'Assemblée nationale. Olivier Kamita, tu as été plusieurs fois ministre et à plan. Donc, les gens pareils, n'est-ce pas, c'est que bateau baza na katia mamel, il y a banda afdel. Baza batu bokoki kopesa bango crédit te même ya écoute, puisque baza na leçon moko te bakoki koya kopesa na ba congolais. Oyo tozo vivre oyo ezali biloko bango balonaki. Ya on est tozo buka. Alors, Francine Muyumba. Eko banana no ndenge nini asa la comparaison ya Jésus à Félix Tshisekedi. Parce que comparaison est ça, pour ça la comparaison est bien. Faut 18 ans Tshisekedi na 18 ans à Kabila. Autant il va vivre qui ndenge moko on da sali. Ce que Tshisekedi n'a que 4 ans. Bango Afdel bazar depuis 97. Mais wapi Congo place bongeli par rapport à Afdel ndenge azwaki mboka. Ba Congolais balela kakaka. Période nini ba Congolais bazalaka bien. Tawa Afdel, tawa CPP, tawa FCC, tawa PPD, de ba Congolais bazalaki bien. Non, soyons sérieux. Donc les gens pareils, comme des Francine Muyumba, baza tellement belé n'est pas les scènes, bazali bat oyo baza ko manipuler psychologie à ba Congolais belé, oyo baza ba esprit faible parce que objectif principal bat bazali na ngwawa na sina ebisaki bino ke loko na président Félix Tshisekedi aye ko kata ba copie ya bato belé, bango nyonso na ba M23 na ba Kagame na Mindele na banane bala bazola la te butu moi bazo fanda bazo étudier quel type de stratégie oyo photo diaboliser Félix Tshisekedi davantage na mitu ya ba Congolais. Allo la team babe inze atoza chez Agnès Business. Balobi atote biloko ya qualité ni pareil toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na cotille, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Toza na biloko ya bien, presque baarticle nyonso ozoluka. Ovima ya froid, makoso, mbisi, sternum, donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on sommes par carton et belé, tout c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168, derrière il y a l'aéroport et Ndolo. Ma carte on a des chinois qui ont vitre, qui ont envoyé. So, outil triangle, auto kende vers le Tebabouaka Bloco, Ndolo. Venez nombreux, tu as juste un limité awa. Donc awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, vous allez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême.
Voilà, mbote na balandina so ya Tindika télévision pour continuer à s'abonner massivement à la Tindika télévision. Oui, mais nous toujours ba information bien ba actualité qui to qu'on appelle mbote na ba boss na refin qui sombe na papi keli ba mbote na bino bisika bozali. Na boss nyote madame Jeninda ya Kayembe mama sociale mama ya bane belé ba mbote na yope madame Dido Gabana motek ba parfum ya solo na kati ya Londres sans oublier Lucas Nataya Jésus a eu wana Charles Mbongo contre Mbongo agence sur na Londres le vrai Njilwa papi ya Tunga ya eu wana balandi ya tindika kande to misana ko yakosola na bino kotalisa bino ba réalité ezolekana toza bongo na Saint Thomas to sola ne par rapport car ndenga pesela rabiso ba idéologie na mbote Saint Thomas mbote neli bolumbe mbote na balandi ya tindika toujours toza wana voilà Saint Thomas toujours qui mama sima yangonga mais moi mituneza moi ebele procès ya mwanga chuchu to mona kindenge bakanga ki mais procès na e comme na niveau nini bon la fois passée autour kinga question ya mwanga chuchu on se mwanga chuchu et puis on a un peu ces valeurs trop on a évité pourquoi qu'est-ce qui se passe biso pendez arabo c'est criminel, un grand mouton complotant trop, un grand traître, il est là parmi nous depuis la nuit des temps. Quelqu'un, un vrai pire Rwanda, ça la business, on voit Rwanda. Alors on a remarqué qu'il y a déjà Azan Amaboro, justice militaire, et il juge qui très incompétent pour nous juger. Alors je crois que le procès est reporté le 28 mars, quelque chose comme ça. Ceux qui n'ont pas de la cité. Alors, le roi est à Mabou et l'État. Tout ce qui est dans l'État, ça donc, moi, je ne vois pas pourquoi beaucoup de gens dans le monde agités, dans les opposants, dans les partis politiques, dans la communauté internationale, dans les terroristes, le petit mouvement citoyen, le petit monsieur, pour se faire voir, réviser ce qu'il donc, il y a un barrage à batouké. Bilo bomo mouvement mouvement citoyen comme Lucha. Tant Kabila. Mais bazo prôner surtout ni bango définition mouvement na bino nino lutte pour le changement. Des définitions mouvement. Mais Kabila ne plie. Lucha existe encore pourquoi? Or bazala soutenir na bateau lelo les assu ya rebombaté mais quant à les tout rwandais président d'honneur il y a ba M23 et puis Motema ya Paul Kagame Polo donc en tout cas maramnae et ça na niveau justice c'est ce qui a fait raison vraiment la justice il n'est pas commenté trop tout cela bakatambana soit air bakatambana on là on peut mettre nos commentaires. Voilà Saint Thomas to mona ki bongo pe na Ituri ba milicien oya Codeco ba enlevaki agent enseignant ba komi ko senga na l'état congolais et pesa bango $1,500 pour na ko libérer agent wana enseignant o ba enlevaki oyambaki message wana ndenge nini e mona ki na bilili ndenge ba milicien Codeco bazo ko réclamer $1,500. Non on a dit surpris dès qu'il y a ba congolais ba zobat o ba ebida bango rien ba fonctionnaire ba comme ça ignorance raison culture af de la bango ya mwana ya kokanga ba trop demander ba rançon donc j'étais pas surpris mais je crois que l'état au salagnon pour que agent ya seni azala libéré puisque biso tozali côté les mena pe ko condamner tout ce qui est ba congolais bazo se sentir que baza frustré et que seul moyen pour revendiquer faut basi maminduki et na minduki on ba bomandé bande kona ba congolais je n'ai jamais compris ça comment bozo le bagé bozo bundela mboka memboka ngo kubunda na ngo za bobo ma population na binomo bande kona binomo propre donc c'est ça vraiment ba ignorance moko egi na mitu ya ba zo ba wana nyonso ba congolais ba miebite ba zo ba basi maminduki kona bobo ma bande kona bango ko kidnapper bande kona bango sous prétexte que bazo revendiquer ba wela ka kota zamba ça aux alambongo maintenant mbongo bango on va pas les temps où bango bazo bundisa tu vois pas que c'est de n'importe quoi donc pour moi je suis pas surpris sérieusement à propos il y a tout ce qui est comme bêtise il y a mouvement il y a rebelle on a c'est qu'on a dit tous ça la problème au sérieux na mboka na biso les alliés plus particulièrement bande ko na biso il y a est ou ba vanda kakuna na kati ya masolo bango moko nde baza ba complice bango nde baza d'accord ba boma ba frère na bango na ba sœur na bango parce que bango bazozwela ngo mbongo
Ils peuvent tuer des gens, ils peuvent kidnapper quelqu'un. Moi, il n'a pas ça bon. Lui voit qu'il a l'argent. Mais Valérie Yamboka, Valérie Yabandegone va congolais, ils ont représenté l'autre côté. Et culture, on a monté les bango, ils allaient tout les Rwandais. Moutoubaya la bandegone, ils sont congolais belé. Culture, on a mal à cop parce que et bien va se retrouver dans plusieurs façons. Et comme ici, grand trafiquant, grand commerçant, grand tambongo, nous sommes au grade d'une armée. À quoi comme un colonel, à quoi comme un général, à quoi comme un officier supérieur, nous sommes comme un député, nous sommes comme un sénateur, nous sommes comme un ministre, nous sommes vice-ministre, nous sommes mandataires de l'État. Quand Kapwa Simbadi Minduki Kobumba Congolais, ils ont beau savoir bénéfice à nous, on a dit Bayoki Bou, moi et Batika, exact. Oui, Saint-Thomas. Saint-Thomas, Tolanda qui peut nabilili sénatrice Moko Francine Mouyamba, toyebi que yebi alobaki keno régime oyo depuis ekota azomona bazoko échouer kaka na ba plan na bango apparemment ba plan nyonso bazosala ezoko échouer kaka moni maloba na ndenge nini sénatrice na sina ebisa bino ke batu nyonso bomoni batelemela président Félix baza ba complice ya ba M23 Francine Mouyamba azali na kata FCC FCC muto aboti FCC za AFDEL bongo siko banda Tshisekedi aya telemeli Kagame na ikiria batuti bato empire ou matuti balingi ba dominer Afrique centrale. Donc mo lelo président Tshisekedi azo faire défiler Mindele. Ba robana roya moko bazoya ka ko bondela parce que cette fois-ci tous allez déterminer ya ko s'approprier souveraineté na biso. Et ils ont vraiment bafoué très longtemps. Ah ouais, ça a donc marché commun. Il y a ba miyibi, il y a ba mafioso, il y a ba PD, il y a ba ta forme et tout. Oh ba vana na monde, ba sanguinaire, ba criminel, ba rebelle, ba to ba boma ba tout na monde. Au monde ba to na ni monde ba zo vénérer bango, cop na bango, ba teka kongo. Alors tant on zo présenter ngai moi na moi sur na Francine Mouyamba. Mais Francine Mouyamba, faut pas que nous vérifier bien. Mais ni tant on kalaboye ba Francine Mouyamba, de Francine Mouyamba ba ni politique wa. Na ba tu ba trahir mboka. Abandi politique na ba kabila. Azaki na ba kabila. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça pas na bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo surtout poliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke pavement au mati kabiso au monde na sukawana. Ou soit sur Outi Bushcroft, on a bis 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'ibousso na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L, nde beto makolo quand on est au restaurant Deluxe, soroye au monde na biso awa. On a ba produit surtout, tout ça ba carton surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso surtout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout oba musulman. So bo sisi mosquée, to za fonga mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christo, de ba chrétien, to za awawa. Boya pebino, to za zela bino, so bo sisi ba church, parking is free, boya, vous allez shopping na mino, to za wa ti isusu 22h. Delivery, ezana un link mo beto so cher, so rejoindre link ango. Au cliquer au côté na kati ba produit dans surtout les kati fila basket na yo et puis au check out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au sami on a tout ça deux options tout ça delivery tout ça na pick up. Donc les gens pareil na snap 5 bilo que bato baza na kati ya mamel ya banda AFDEL. Baza batu bokoki kopesa bango crédit te même ya écoute puisque baza dans les sommes côté bakoki koya kopesa na ba congolais oyo tozo vivre oyo ezali biloko bango balonaki ya ngone tozo buka. Alors Francine Mouyamba eko banana no ndenge nini asa la comparaison ya Jésus à Félix Tshisekedi parce que comparaison eza raison pour ça la comparaison bien faut 18h Tshisekedi na 18h Kabila. Otali ba vivaki ndenge moko bo onde asali bo. Sko Tshisekedi na ke 4 ans.
bango afdel baza depuis 97 mais wapi Congo place ebongeli par rapport ya afdel ndenga zwaki mboka ba congolais balelaka kaka période nini ba congolais bazalaka bien tango afdel tango CPP tango ya FCC tango PPRD de ba congolais bazalaki bien. Non, soyons sérieux. Donc les gens pareils comme de Francine Muyumba baza tellement belé n'est pas le seul bazali bat oyo baza ko manipuler psychologie à ba congolais belé oyo baza ba esprit faible parce que objectif principal bat bazali na ngwawa na sina ebisaki bino ke lokola président Félix Tshisekedi aye ko kata ba copie ya bato belé bango nyonso na ba M23 na ba Kagame na Mindele na banane bala bazolala te butu moi bazofanda bazo étudier quel type de stratégie oyo photo diaboliser Félix Tshisekedi davantage na mitu ya ba congolais musala bato balali la rapongete le colonel Zongwa donc eloko nini toko ko diaboliser nango alors place ce ko bazaka na confusion bango tout bazaka limité c'est lorsqu'ils viennent tous dire que Tshisekedi banda zawana asali le côté donc baza bato déjà baza limité na argument donc bato moko très limité na argument bayaka kosuka ka wana Tshisekedi banda kota asali ne le côté mais Tshisekedi dango asali combien d'années oui asali combien d'années ngai soki botuni nga lelo Tshisekedi lelo akokisi presque même année na musée l'aura désiré Kabila ko diriger mboka 4 ans mais ce que tu as 4 ans ya musée beaucoup ko lakisa ngai édifice nini to eloko nini musée a réalisé tant wazaki président de la République pendant 4 ans a créé un franc-congolais nelo ko yonga na mona musée sala ya mwana parce que sur le plan infrastructure boy eloko moko ezana moti dira 4 ans ya musée afutaka soldat $100 oyaki ko perdre valeur et comme a dit to place makambato ya l'état na to ya parallèle bimela ya mwana na salaire musée tango ba ina fidèle afuta soldat $100 kadogo commandant soit disant ba qui o bazaki ba congolais belé ba manipuler bango ba tuti ba diriger bango ba avec les ceux qui ba effet bango pas été Tshisekedi ba zuti Tshisekedi ba kangi ba ke ba bine lona masango c'est quoi lelo ba Francine Muyumba vraiment il a besoin ba leçon ouais que c'est soit découragé na ba rata ba congolais maintenant on est où là? Tout ça c'est parce que bayebi que beaucoup parmi nous baza ba ignora bayebi histoire te bayebi mambwele quand biso ba bosala ba vivaka na kilelo ya moni kilelo ba biso moni ndo ba biso oh Kabila tekaki dollar na 16 000 francs ndeni nisko comme 23 000 ndeni nisko comme 22 000 on dirait Kabila na 2001 ti 2018 dollars ezaka na 16 000 francs c'est-à-dire que ba mona Kabila ke boza ba zoba ba koki koya facilement manipuler bino na tunaki bato ebele ba congolais ba olandanga mutuna. Vous pouvez aimer Tshisekedi ou pas, mais quel est ce président là ou dirigeant qui Congo banda kutaki $3 bande vanda tina ndenge bane nyoso ya sali alongwe eza président nini boni buzoba boy kosoki bole botondi oki ba biloko mo be osalo ba bien weli nango kolobela bato neti ba leçon. Les gens que vous voyez ici ne vivent pas en fonction du dollar. Ba congolais belé tel que je connais ba vivaka na ngolu ya Nzambe na courage na bango na ndenge nzamba pambulaka moko na moko o baliaka modestement l'essentiel tongo etana batalela nzambe parce que baza ba victime ya roi Léopold roi Baudouin ba tout ce qui s'est passé comme ba succession au gouvernement nde o esala que ba congolais va se retrouver neti batu baza ba netike tout simplement parce que ezana mafia internationale communauté internationale ba kota likopa balobi biso bana na biso basi na biso ba koko na biso ba venir bana nso fo bazala bien ba vivaka na ba conditions bien mais place autres que nos richesses faut to rendre bango lokola ba esclave lokola ba clochard na monde or biso nde ba kolo biloko tout ça pourquoi parce que ils ont vite compris que toza tellement na biloko mais ce temps là est fini parce que congolais a continué une époque ya éveil congolais moko sur 10 mi balé mi sato ba komi ko réfléchir malgré cette bazaka ka donc sous forme bon tout bon bilan. Oui, Saint-Thomas, tu as bien dit que c'est la comparaison entre 18 ans et oui. 4 ans et président Félix. Mais na boy basala yango comparaison parce que ko comparer 18 ans na 4 ans ndo omona ba français balobaka la comparaison n'est pas raison. Pas raison, oui. Parce que pour bien comparer, il faut que ça soit égal, non? Il faut que ça soit égal.
ah il y a sali 10 ans kuna il y a pas sali 10 ans parce que to parier to tchaba on balé na balance tout dans na 10 ans oh yubilo ni neselemi monani puis na 10 ans c'est comme ça qu'on va faire le débat. On ne sort pas comme ça. D'abord on va dire combien ils ont laissé les pays avec comment on appelle ça, réserve en dollars minime na 18 ans basalaki bali nga ba fioto na bambange belé bazo ba entreprise belé ba tia ba chinois ba indé ba pakistanais ba futaka ba taxe ba maromo ba créer ba entreprise au banda lelo Tshisekedi à côté mingi komi koka wa bishop right wa piegal. C'était quoi? Et qu'est-ce que la population ici bénéficiait de tout ça? Et qu'il y a ba ferry c'est ba kota ki na mboka bazo teka tout. Bateka surtout que ça c'est tikala ça terrain vide. Bayebo teka je te dis même quartier bikalibiti c'est zarasuté. Tala degré batouana. Donc d'abord bango baya sa mapango baya sa nationalité. Baya kota Congo ko ba kanga biloko bele ba Congolais ba somba na bazambe koma ya bango. Mais non sont découragés. Ils sachent que Boro mobimba pe zara ya roi Léopold II. Mais le loto zawapi. Bo sombara, bo botolaka mapango. Beaucoup kanaka bectar la bectar pour bozala qui occuper mboko bosali ba traiter bosinisa ba biloko. Mais un jour on va faire tabou la rasa, tout sera renversé dit. Compteur à zéro. Ça va se faire. Oui, c'est Thomas apparemment ba Congolais vraiment ba komi olamuka. Tolanda ki André Alain Atundu Liongo azaki bongo porte-parole ya FCC cadre na PPRD. Ndenge alobaki alobi après avoir comparé gestion à 18 ans à ex-président Kabila, na 4 ans au président Félix Asali, pour naïe à mon niveau au président Félix parce que ça a béton. Dans la année au président Kabila Asali à mon niveau comme Malonga Asali mais le président Félix à mon niveau vraiment ok moi analyse non par rapport à idée naïona. Bah tout le bazar ba politicien yo André tout le ba politicien yo depuis Zaire ba mon la population congolaise bazobat. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça à Mobutu, qui ont fait ça à Joseph Kabila, qui ont fait ça à Tshisekedi. Président Félix. Mais président Tshisekedi, Félix, deuxième mandat, il va partir à la personnalité de la politique, il n'a rien, on pouvait faire ça. Population congolaise, il y a beaucoup de voter Tshisekedi. Quand tout le monde a sorti de Congolais, il y a un côté pour la recéder Tshisekedi dans le deuxième mandat. Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont parmi les locaux de souffrir dans mon début à mandat. Il y a scénario oyo il y a qui après l'élection 2018 qui biso to gagner présidence, bango ba gagner majorité la parlement. Or il y a majorité mo wa lokuta fabriquer de toutes pièces parce que ils nous ont fait passer beaucoup d'étapes pour rien. D'abord le gouvernement c'était tout un problème, bataille à les gars. C'était des temps pour nous consommer pour qu'à l'avenir, pendant que c'était qui était aux manœuvres. Vous comprenez? Des aventuriers. Or, lorsqu'on a respecté la constitution par Moukantombolo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, en nommant Bati comme informateur, on va vérifier que la majorité. Donc, nous avons des gens oyo bazwa lokuta ya makasi bakotsa na muta population parce que ba limiter population oyo amonaka lobité amonaka musikate adoraka bango batu parce que soki population à comprendre ti lelo que rôle objectif à classe politique toi nango ezali que quand ils sont bien ils sont dans leur salle climatisée ils mènent une vie très bien un bon train de vie mais lorsque ba monaka ke ba position na bantu ba richesse bango menacer ba yo qu'est-ce que pas peuple on a mon boyanan. Peuple paix, à Sopagne. Bobby Manabala, la peuple a bibi na balabala. Ah, boubou. Et peuple a woyindi sa ba koufi bazoke comme maman solo la peuple a yem ta ozalate, yem ta fait ça na cravate mtozala na mesa. Kuna azolo bela batu bazoki te batu ba koufi te kuna monta l'intérêt na e. Na fona za la premier ministre. Na fona za ministre d'état. C'est ça le secret ya kopo batu ba betaka. Et ils veulent que toujours même combo ezongaka azaraka na deuxième république à salarié, ayena ba tango ba kabila salarié, ils veulent aussi s'afficher dans tango ya Tshisekedi. Mais moi je dis, je le promets na ba congolais et belé que le deuxième mandat au président Félix Tshisekedi a sala, il faut changer makambo belé surtout sur le plan politique dans Congo parce que cette classe politique est pourrie. Rempli de corbillards.
puisque batundu baba corbillard soit ya travailler nayo azelemo amemo na lilita muto asika ye wana yo telemele pe suspend menaye batundu wana donc tous les bateaux FCC na yo kana donc ce sont des corbillards ba memi kabila ti batika comme ça que chauffeur na bilanga na ye na va faire maintenant ko nga ba photo a comme grand touriste alors batike na quoi corbillard ba corbillard ba yo de la Scott Tshisekedi voilà ils ont fait ça avec Musée ils étaient aussi avec Mobutu batiki Mobutu na Maroc bazongi ba courtiser Musée Laurent Désiré Kabila récupérer ndam ba corbillard azakina bangwana ti batiki place à Zagara Mausolée ba récupérer Joseph Kabila bango ba corbillard bageti na kingakati ye bageti na kingakati en tout cas yo zamaye yo benoza congolaise bena ya solo de bageti na kingakati siko bavandela mu kontombolo mais avec mu kontombolo baza na kati ya confusion makasi parce que mu kontombolo vit par la grâce de Dieu et nzambe nde azobatela makambo yo na linga suko commenter ngote il y a que ceux qui sont des initiés qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire mais ba o baza bata ba émotion bato yo ba vanda bato ba kento donc inutile que tout insister. Voilà Saint Thomas tolandaki pe docteur Denis Mukwege ndenge alobaki alobi ke non ezalaka na mandat ya liboso kaneli approuvaka ba capacité na ye na peuple après nde ya koluka azwa deuxième mandat donc apparemment pour na ye président Félix aza vraiment na deuxième mandat te po amona premier mandat eloka malonga asali te donc azo mérité kozwa deuxième mandat te po soki azwi deuxième mandat eza lokwa akangi peuple congolais en otage. Moi idée na ya docteur Mukwege ndenge alobeli wana omonaki yango ndenge docteur Mukwege aza d'abord moi la crèche ya politique aza même pas la maternelle la politique puisque aza politicien tayebi pe politique te mais point de vue nini tande mwana ngai bangisi ngai te parce que ayebi eloko te na politique ayebi ba bisturi biloko docteur Mukwege ayebi yango wana il maîtrise ça très bien pas jouer lango prix Nobel je pense. Alors il ne connaît rien na politique apparemment il n'a jamais été dans un parti politique koyoka yekaka. Mais là, ce que docteur Mukwege a raisonné pendant que Tshisekedi Azaba pince na bambelo asimbaka pas opérer bato. Il est à côté de la plaque. Il doit bien regarder le miroir, interroger l'histoire ya ba onyo so ba leka ba candidat ba politicien. Amoni ndenge nyo so ba onyo so ba bimi ba chiffon ba pepele, ba ganga mais beto a fini bango. Ce qu'on a eu na Mukwege mawa. Parce que ba Congolais bele ba bébé Mukwege te. Mukwege d'abord ayebanité. Maintenant, mbongo ya occidentaux, oyo ba armaka ba rebelle, babo maka ba Congolais, ba violaka ba Congolais, après yesu batindele mbongo soigner bango ba pesa e prix de Nobel de la paix, comment on pesa e ma peka wana pa fioto la kambanga. En tout cas, la roide que je lui vois encore un grand docteur na makambo ya ko reparaka basio baza violé. Alors, s'il voulait contre que parce que problème ya docteur Mukwege ba Congolais ba yebakate. Docteur Denis Mukwege alingaka te guerre sila. Parce que ça on a vu si mutateka ba serkei ke bato ba ko fa souti Jésus ayi. Mais muto le boso ko tele la Jésus za mutateka ba serkei. Ata bino. Tout dans la série mais bien sûr. Parce que ce que Jésus ayi égal que maman ko fa bu pia. Tukomi na kati ya jugement oba kende paradis oba ke lifelo alibela. Donc mutu akufa su na nzoto boyeba kunda ezate. Est-ce que na minute wana mutu oyo atekaka serkei na mutu ageraka cimetière na mutu atambusaka corbillard bakoko sepena na Jésus Christ de Nazareth na minute wana bako sepena na ete siko Tshisekedi aye po a créer paix durable na Congo makambo bitumba makambo ba rebelle makambo viol il faut ici là et on est en train de travailler sur ça. Alors, on dit Mukwege comme ça, non, on dit mutu na premier mandat de banaka. Ce que Mukwege ozal koyeba mutu na premier mandat de po Tshisekedi na premier mandat na ende budget et comme na 16 milliards. Mukwege olinga to la kisoni. Mukwege na premier mandat Tshisekedi nda longole embargo a Minduki. Mukwege na premier mandat Tshisekedi no moni Pape François Yotala biso pas zoli pamboli. Pour ça comme a dit l'église catholique na invité ko tout mikolezo pas comme ko nommer ba maser ba comme ba prêtre na poto. Tala degré Tshisekedi tourner makambo yana ngo. Olingo mona nini Tshisekedi le seul président rené na Congo na tana et Covid de kani monde entier to résister ba payer belé ko te sali balotage
va payer belé sali balotage, vous n'avez même pas l'idée. Alors, Mukwege, non, Mukwege beaucoup taba compara bino ba mouvement citoyen bino bobi mbongo place boliaka. Soki eloba papa mboso so boliaka mbongo ba chinois, soki pe ya ba libanais, soki pe ya ba nani. Bolia mbongo na bino moko boya na ngote parce que vous pesa ba congolais te donc Mukwege aza parmi ba congolais o balingaka te guerre ici là parce que soki guerre ici li yebasi o bana ko réparer bazali susu te. D'où ennemi na ennemi ni choyo Mukwege akotika na ko condamner Union européenne te. Okoko tanga tous les nini ya Mukwege. Tina ne Union européenne zo financer ba Rwandais ba 20 millions de francs wala. Mukwege akotika na ko condamner ba ngote kwa Moïse Katumbi akotika na ko condamner agression te eza na ko cardinal Ambongo atika na ko condamner agression rwandaise te. Bango ko condamner pouvoir en bango place. Oui bango bazandenge moko na ba M23 opposant na bango principal bazana ko la ba allié principal à Kagame parce que mutu nyonso aza ko s'opposer na Tshisekedi se kaza na Kagame. On ne doit pas se voiler la face actuellement. Toute personne a zoté le Tshisekedi, il faut botaler bien. Azana ba réseau na eza lien na Kagame. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous comprenez? Ce qu'on zongi les années passées, au kokuta ke likambo yo, ezana député moko André Moshibona ne sokina na moni era Minako. Apota ki bango na ba matata. Sabi bosi boteki mboka nyonso donc bino ne complot na bino matata donde bozaboy bwana ba député o boyebi ke bango ne bakono ba boteka mboka bozo armée mono ethnique. Donc ba tous mutu ba dirigeaka est botika bango boy banda kalande. Boy bisa tous bosi boteka mboka. Donc ça ne vient pas de Tshisekedi. Et tant mona ba olo bisa ba français muimba o digi comme ça. Ba kolo likele ba kolo likam. Oya ko pakola biso ba msu na nzoto. Na ndenge ni ezana ko na bara balali moko asumbi likolo muninga tongo etali bango diaboliser comme neka mutu asumbi aza mpanzi akoto nyonso ana kaka po yabata mabato ba bakate kezane eyande yo eyakande yo afdel esiko soko mutu nyonso abotama na afdel congolais ko pesa e confiance te on a lobaki te parce que ba changera na bango te ce sont des loups qui ont porté le pot de l'agneau. Bako Sabino, ce ne sont pas des mêmes. Ce sont des vrais loups. Ils sont là pour nous infiltrer. Parce que si on lave Congolais sous cerveau. Parce que les Congolais, on a Papi Tamba, Francis Kalombo, Jacques Ndala, Daniel Safou, Mike Mkebayi. Oui, au côté. Parce que les Congolais, on a lave cerveau. On soit déjà sur le troisième fois sur une donc bah au bout de pas créer filtrer sur le réseau belé bazawana ce que bazo tindika ba msu na union sacrée ba maïba ropola mais je vous dis que ce qui est à la bataille union sacrée je dis et je pèse bien mes mots même bataille union sacrée bolongola na ba idée na bino ke Félix Tshisekedi a Rosala élu par rapport à l'Union sacrée. Non, Félix Tshisekedi a Rosala élu par rapport au peuple congolais. Bino la Union sacrée, vous voyez que le poste est bino qui député, qui ministre. Pourquoi la photo ça la claire? Bango ba élu makamna bango ya kosala compte ya bana bimina autant de députés, on faut pas faire ça autant de ministères. Comme bango ba élu Union sacrée ya wana. Bango mutumo élu bonheur peuple congolais pour nazana été. Même ba tikali ba opposant, mutumo a raisonné ne bonheur peuple congolais azate. Premièrement, soit que dans le Lubumbashi, nous avons un exemple à Katumbi. Ça qui n'est pas Massangu, il y a 50 quelques mille francs. Mais il y a un service national, il y a 20 000 francs. Il y a un peuple. Donc c'était menteur. Merci. Voilà, Saint Thomas, toujours. Ouais. Toujours. Oui, Saint Thomas, tu as dit Daniel Safundenga Lobaki Nabilili Alobi. IDPS Ndenga qui soutenir la loi Noël Tchani. Ce qui kaka ba voté yango na 8h juste yeba kaka na 9h juste régime oyekwe donc assira qui na peuple congolais que ce qui kaka ba voté loi na régime oyekwe yo tant que Saint Thomas toujours nasna bisa oge kutula kana maman Daniel Saf te ona ramasa ngai mutuna ngai Daniel Saf mais c'est Socrate masalu kala romu so bible ko bongote e bika ninga lo ba bon so mo institut tumba tundele kombi e fala la na sa e ba ko ayebi ke Tshisekedi apesa ye baboule soki tana moto abimisa apandane mbongo mboka liango Daniel Safu alia Katumbi lar ayebi ke ngasi na moni ndenge nini Daniel Safu abonga nzoto mpona Félix Tshisekedi bikoloko ya akolinga so Tshisekedi bakasi akoganga na moni déjà mais turo oyo nayebi te
akomema nde mbeto ya mobima na cour constitutionnel to ekozala ndenge nini crainte onga na babangelaka Daniel Safi ya mwana parce que Moïse moni fayelo azwasumbongo Moïse te Moïse soki eloko azalaki kolingelo amoni intérêt asuta kosundola na ye dans sundola Martin Fayolo omoni akipaka ye lisusu akipaka su te ese Moïse Katumbi akobenga su Martin Fayolo président ili akobenga su te mpo Martin Fayolo akomi inutile alors yango wana mpe na tulokola Daniel Safu mon ami alobaki soki loi tiani eleki na 8h na 9h régime ekwe oyepani alobaki bongo avec courage wana mpona ye mpa na kati ya réseau moto akotisaki moto ya liboso réseau wana ezalaka Moïse Katumbi te ngai na nayebisaka nga bakongolais vérité moto akotisaki Daniel Safu moto ya liboso na réseau eza Janet Kabila réseau na bango wana bamama na badefenseur ya M23 ndenge omonaka bango wana moto akosote bahypocrite bato ya complaisance so Daniel Safu ka bautilize siko ye Daniel Safu azalaka na minduki te ana arme te ana eloko te mpo nani candidature ne pas mpoza validé abenga même belecteur oyo baponaka ye te azwaka mbetu na ye na bosada ye olalela ngo na cour constitutionnel bien bulangeti mopanzi sikoyo banani ye na ye akokweyisa na bango régime ekweyaka na maloba te régime ekweya na maloba te il faut azala sur ayebisa biso bacartouche sikoyo yango oyo mpe vie na biso le sage papa Mbosso atie sikoyo lwa yango na ordre du jour tulobaki na fois parce que ezodépendre na bureau sikoyo lelo sikoyo lwa wana ekozala debati na session ya mars oyo sikoyo badepute ndenge towana bango bakongolais belé bade père et de lwa wana je crois bade père et de mère bakovote lwa wana je suis sûr parce que lwa wana so moni congolais moko aza agité à propos lwa wana soit aza étranger soit aliaka mbongo ba étranger donc Daniel Safu da pesi position mais bon mona gena banani mona gena ba congolais c'était né Congo non Daniel est-ce que né Congo peut tenir tes discours avec yeso bakutana mwana weke mwana sema ko loka ye mwana sema ko loka bena Daniel ne lebela mwana sema ne Congo na ye biloko ko Daniel Safu alobi akoki ko loka Daniel Safu parce que c'est pour la toute première fois ene Congo azobo manjoto atekela mutumo boy Congo abiba Congo le bofanda nye boke bana mama de père de mère ah noko yoko bisko nani yango wa bambonga ba étranger ndenge la musaka ba koma na bambanga ya musakana ti munu de ba mo do terme so na ni Olivier Kamita tum tolo be pesio na nzoto malili na Olivier Kamita yo polo banabiso Olivier est-ce que Olivier Kamita peut se permettre de parler dans ces pays Olivier Kamita doit être président de l'Assemblée nationale. Olivier Kamita doit être plusieurs fois ministre et à plan. Qu'est-ce qui... Olivier Kamita, tout ce qui est congolais à Bandundu. Il a été président de l'Assemblée nationale. Et là, on dit que Saka Tumbi Yasika, Oyo Azanga Saka Bila na Bembata Mazalaka na Bango. Pour Babou Saka Bandundu. Non, ne soyons pas des bêtes. Moi, j'aime pas les gens qui viennent souvent manipuler l'esprit des Congolais. Je connais les joueurs et leur jeu et je viendrai à tout moment défendre les Congolais. Oyo, bazali peut-être la ignorance, balango, ba comprendre que manœuvre politique y a une. Ba Olivier Kamita bazala dans San City, ba participer à tous les manœuvres, ba vivre ba Moïse Katumbi gouverneur, yé président assemblée, yé bisbi, ba ministère, azo biloko tout. Qu'est-ce qu'ils veulent encore tous ces gens-là? Donc, ce sont des gens qui mangent dans le bon étranger pour nous manipuler les Congolais. Enfin, on va franchement les Congolais battre les étrangers. Mais quelqu'un est venu, il a candidat au Kangako. Félix, Tshisekedi, Chilombo, Antoine, béton, ti. Bon, belle attention, on a AVC. Merci. Voilà Saint Thomas, merci Nayope. Merci Nabino Balandinamso Bozala qui est toujours branché. Kolanda ba information ya tindika. Saint Thomas to comme na souka émission na biso moi idéologie na pas ba congolais. Comme d'habitude. Bolingo Congo na ya ba congolais. Bobo sa l'évangile té. Soro monité
kondima te tokoti ntango ya lokuta tokoti ntango ya guerre tokoti ntango ya baélection Mobutu mpe aprevenaka bino soki tokomi na baélection bakongole moko bakoya baloba na bino ke ngai na kosalela bino boye ngai na kozala boye ngai na kozala boye mais bozala vigilant bozala éveillé. Merci na maman ya Liverpool, merci mpe na bamama monde entier, merci na Elfé Kisombe Papi Keli, merci na Biumboui, merci na bakongolais baza éparpillé na monde entier andimela na évangile ya buka mona buka kwikila. Donc on est là, on va pas lâcher l'affaire parce que tokobanda koya ko recadrer bato moko boye o bazo kanisa ke baza na ta ya analogique lokola ba docteur Mukwege. Or toi j'ai na numérique, toi na Android mais yazo fonctionner na mutu na lokola mutu ya ta analogique alors pour yo siko yo Mukwege sera présent. Ma violère va comme belé à bout ça qui présent mo qui tane à réparer merci. Merci beaucoup Saint Thomas. Merci de nous balancer nous bozala qui toujours branché pour nous colanda ba information et tindika bobo santé ko partager ko aimer ko commenter na ba émission na bino esala ka biso bien na ba commentaire na bino na pesi mbote na ngana équipe mo ba tindika télévision na bosani pete ko pesa mbote na ngana